doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébo Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à Lilo, Tozali Kolobela, les solo moko, oyo, pour comprendre que Congolais, Azali Mutumoko, Ayebi Loko, Alingite. Boyebi ke to sufraki na kanambe ayeli biso ba makamoko oyo kutu kanambe to lelaki étranger comment mboka na biso to koza dirige na étranger to luka kaka mwana mboka soka yezala soki nyamani nyango donc vraiment a remplacer kanambe Nzambe ndenge alinga Congo to reconnaître que Nzambe alingi mboka na biso bomoni donc makambo eleki pouvoir oyo papa Tshisekedi andolo bakaye UDPS akozwa pouvoir sans makila etanga batu babandoro mona on est impossible yangonde et salema kanambe ça fait plus de 5 mois salaire na ewana soki to benga ngo soka location donc il y a ancien présent azali ko zwangota komi ko lela akomi ko lela ke ndengini azali ko zwangote mais biso na 5 minutes to sengi ke etika la kaka ndengwana. Est-ce que vraiment kanambe aza vraiment natina ya mbongo wana kanambe aza natina mbongo wana te bazali kuna na mboka na bango kuna na kingakati na ye kuna basala ba neti parc d'attraction bato bakota bazwa mbongo et mbongo wana kutu donc ba taxe ya l'état ezalaka na quantité donc à vivre kaka na yango na ba mbongo nyoso tout ayiba réserve ya mbongo ayiba ezali tia ko kufaka et kozalaka kaka donc mbongo wana il faut ba utiliser kango et kendaka na ba misala oyo mboka ezali ko sala bino mo bozali ko mona na kanisi tout le monde est d'accord à moins que ça ndokinde ondima makambo oyo Félix Antoine Tshisekedi azali ko sala tenga nazo pesa bino conseil Félix Antoine Tshisekedi azali présent un jour à rotika pouvoir mais biloko azali ko sala ezali po na mboka na biso ezali po na mboka na biso akomema yango te azosala ngo po na famille na ete azosala ngo po na bana na ete azosala ngo po na mboka na biso tokolakisa bino bokomona biloko ndam tokolakisa bino mo bozali komona hôpital général o mama yemo hôpital munene ezalaki soko okekuno zomona ke okufa bino mo bomona ba photo ndenge hôpital wane kokoma hôpital wane kokoma bozomona couloir wane ezalaki opoke na ba pavillon mais tala ndenge ba kotonga ba fleurs donc ba travaux ezali déjà ko avancer d'ici fin de l'année ba ko livrer hôpital wana po ba te bele bazali ko loba pam hôpital wana na ba niveau retraite ya ba veuve donc militaire ya mboka na biso oyo donc ezalaki ke bazalaki ko toucher 30 000 francs congolais 30 000 francs congolais le commune à 250 000 francs congolais donc presque fois 9 fois 8 donc est passé de 30 000 francs congolais à 250 000 francs congolais pour bamsu bazo ba assistana to boy mais non ezali donc mbongo ba pandoko futa bango za assistana te ba matisi yango ba valoriser yango donc ba matisi yango et puis donc la trésorerie au ya Foner boyebi Foner est passé de 3 à 72 millions à 72 millions ezali na 3 millions comme na 72 millions donc na une année ba makamba boye donc vous allez komona ke mboka ezali ko avancer en tout cas makamba na ko ndimate et puis même trésorerie oyo bomona ya CNSS donc ezalaki INSS kala ezalaki donc 100 millions est passé na 477 millions de balbangisa ça va 477 millions de dollars na une année. Bon ba makamba boye penza okondimate ndenge nini et puis tobo sanate donc 850 millions de dollars na JE oyo ezali to oyo ya réalisation donc il y a 117%
il y a la régie financière, donc 850 millions, donc, et Matina 117%. Et ça, la mana noté. Mais Congolais, Azali, vraiment, Kotala, makambo azomona ngo neti seki tozola kisabino bokotala dengi donc travaux oyo ya mama yemo ex mama yemo hôpital général ndenge ko koma ezali hôpital à l'état et puis bokomona pe hôpital oyo pona ba soldat na biso depuis président de la république aye ba soldat na biso bomona ndenge ba koma kobunda ba koma na ba conditions bien ba salaire matin et puis botala esika bazozwa ba sona bango ba soldat bana na bango famille na bango donc ouye donc hôpital wana eza na ba matériel neti to mona kawa ya poto awa ba IRM donc laboratoire ozomona neti ba biloko to mona ka na poto soldat na famille na ye ekofuta eloko moko te bino moko bolanda na bilili. Hôpital Mama Yemo, construit en 1912. Centre hospitalier de l'État vieux de plus d'un siècle aujourd'hui, 110 ans plus exactement. Jamais il n'avait connu des travaux d'une telle ampleur pour sa modernisation. Nous avions commencé les travaux le 20 octobre 2021. On va raser l'hôpital, mais en phasage. Nous avions tout fait pour ne pas déranger l'hôpital en fonctionnement. Et nous avions divisé Mama Yemo en 3 phasages. La première phase, c'est la phase dont vous êtes venu visiter. Et cette phase égorge un grand bâtiment de 90 qu'on appelle, on a supposé que ça puisse être un tremplin. Parce que quand nous allons terminer ce grand bâtiment qui a 6 niveaux, dont 4 étages, il y a 500 lits pour l'hospitalisation. C'est à ce moment-là, quand nous allons terminer, nous allons faire déplacer les malades dans les autres pavillons qui s'occupent, les remplacer et puis continuer la deuxième et troisième phase. Projet gigantesque est lancé en 2014, en même temps que l'appel d'offres par le maître d'ouvrage, le BCECO. Il y avait vraiment de la concurrence, mais nous avons donné un prix bas et ensuite nous avons de l'expérience parce qu'on a travaillé, notre entreprise a construit HJ Hôpital, ça a beaucoup pesé aussi. Donc on a fait beaucoup de réalisations dans la ville de Kinshasa, combinées avec nos prix et les respects des délais, les enjeux qu'on a présentés. C'est pour cela qu'on a pu gagner le marché. Et nous avions soumissionné, nous étions parmi les 10 bureaux sélectionnés et que nous sommes sortis premiers. C'est comme ça que nous avons fait, nous avions gagné ce marché. Réhabilitation était l'objectif au départ du projet. Mais au vu de la vétusté accélérée des infrastructures, vétusté confirmée d'ailleurs par des études sur le terrain, l'option de la reconstruction de fond en comble de l'hôpital Mama Yemo finira par s'imposer. Nous sommes en train d'exécuter la phase 1. Alors ici, vous voyez, nous allons construire un bâtiment R+4 avec un nouveau sous-sol. Donc ça nous fait 6 dalles à couler. Et nous avons excavé à 4,60 m les études de l'office des routes. Et nous avons remblayé, fait l'empierrement à 1,70 m. Là, nous aurons la cave qui sera à moitié sous la terre, une partie au-dessus, et puis les rez-de-chaussée 4 niveaux dessus. Quand nous allons terminer les 2 phasages, c'est en ce moment-là que nous allons construire les 2 bâtiments-là. Les 2 bâtiments-là sont juste bâtiments techniques. Dans les bâtiments techniques, égorge l'IRM, dialyse, bloc opératoire, toutes les histoires qui sont techniques, c'est dans la 2e phase que nous allons le faire. Donc nous devons livrer les 2 phases avant décembre. Hôpital du jour, urgence, ça c'est au rez-de-chaussée, sans problème. Donc dans 1 mois, ils peuvent terminer ces bâtiments. La morgue aussi, c'est la même chose. Donc dans 1 mois, ils peuvent terminer. C'est seulement celui-ci qui va prendre le temps. Mais j'ose croire qu'en 2023,
mai 2023, on va livrer les bâtiments auprès des autorités. Nous avions subdivisé la morgue en deux parties. Il y a la partie où il y a une grande chambre froide qui peut contenir plus de 100 personnes. Puis il y a un endroit où on a prévu, quand se plaint dans les armoires, on les classe dans un endroit approprié, calme et propre. Nous avions laissé d'abord le pavillon 13 qui est le premier bâtiment construit à l'époque de Belge en 1912. Nous avons pensé à rénover ou réhabiliter le bâtiment avec le même fonctionnement, c'est-à-dire les fenêtres. Les portes seront en bois comme à l'époque, mais ce sont de nouvelles fenêtres, ce sont de nouvelles portes que nous allons mettre. On a rafraîchi les murs, on a rénové à l'intérieur par rapport à la technique spéciale, c'est-à-dire qu'on va mettre l'Internet. Ça doit être incorporé dans les 5 grands bâtiments que nous allons construire. Le chantier de l'hôpital Mama-Yemo constitue de véritables aubaines pour une main-d'œuvre locale essentiellement jeune, attirée par des opportunités de travail. tozalaki na palin tovandaki na ndaku tomoni kaka babisi soki non chantier mo efongami na Mama-Yemo toye nde tokotaki na kati tobandi osala mosala bazwi biso bateste biso tobandi bulo tozokofre awa mpo tokule beton na pendaki yango avana ya awa libanda ere nayokaki ke chantier efongami na Mama-Yemo yango nayaki basalaki nga comme teste na teste yango mpe yango deja naosala yango na se retrouver na Mama-Yemo wana na chantier. Naza motu moko asika na ye na compagnie nayaki nayebaki eloko te et avec le temps ere bayebisi nga ke le président de la République a lancé un nouveau chantier na Mama-Yemo kosala Mama-Yemo comme na banorme européen nde je me suis dit non il faut nakende na bénéficier na mwa keke notion nakoma mpe maçon. Toza awa bongo na camp colonel Tchachi, toza bongo na vraiment hôpital au bazali kotongi la ba soldat. Tokozala beaucoup plus dans ba question technique pour na ko poser bongo colonel Kenge. Ameka ko yebisa biso ba spécialité nini oyo ezali na kati hôpital awa tokoki ko trouver ba service nini, capacité d'accueil, ba matériel nini oyo toko retrouver na kati hôpital awa. Colonel Kenge, bonjour. Bonjour. Toza na sengo vraiment ya ko kutana yo awa, yo zali responsable ya hôpital awa. Toye ba spécialité nini, ba service nini oyo ezali déjà toko retrouver na kati hôpital awa. Awa toza na ba service ya munene. Lokola imagerie médicale. Oui. Na kati ya imagerie médicale toza na ba appareil oyo ya sika oyo bato bakendaka ko se faire soigner na poto sitokoma nango awa eza lokola IRM. IRM etali oyo nyonso eza lokola musuni lokola ba tendon lokola banini tout crypteur oyo wana ezosala ezokobuka ba nini ba mabanga oyo ezalaka na kati ya barein. Dialyse wana ezo traité bato bazana ba problème ya barein esokoli rein esokoli nyonso. Vous en avez combien awa na kati hôpital? Combien d'appareils à dialyse wana? Dialyse toza na 11 appareils à dialyse. Okay. Donc rein barein wana ya nini toza nango 11. Donc c'est ça ba spécialité ya munene toza nango awa eza yango bana toza na laboratoire moko ya munene oyo eko kosala ba examen nyonso ezala ya motema ezala ya nini ezala ya tout donc eko kosala yango awa sur place. Donc capacité toza nango eleki même Mama-Yemo eleki nano banani parce que ba appareil toza nango bato mususu bopito mususu na Congo eza nango. Donc eza ba appareil moko spécifique ya sika oyo bopito mususu na République eza nango. Nano azui nano nango te.
Alors, awa déjà na kati ya capacité d'accueil à l'hôpital, il y a combien de personnes? Normalement, capacité d'accueil, selon normes, tout ça, on a 154 lits. Ok. Capacité d'accueil. 154 lits. Donc tout ça déjà au niveau tertiaire. Au niveau déjà maternité Zali. Maternité Zali, je crois bien bien équipé. Déjà maternité Zali. Tout ça na gynécologie bien équipé. Tout ça na oral. Tout ça na ophtalmologie. En tout cas tout ça na biloko tout ezali ba service nyonso spécialisé ezali. Bon nangena yeba sikoyo lelo boye tomoni appareil ya kafu ezali awa tomoni condition de travail ya ba médecin na ba infirmier eza kutu ya kolobate bandeko bazali komona yango. Alors tozali kobanga awa bato bakofuta combien soldats na famille na ye po baya ko se faire soigner awa bakofuta combien po ba appareil eza très cher awa. Oui, parce que vision à chef de l'État eza ya kosalela militaire, hôpital, soins gratuits. Ya ofele. Eza ya ofele, moi si ya soda, moi na ya soda akozala soigner awa ya ofele akofuta te. Na ba matériel nyonso to moni wana. Loko nyonso lokola ba appareil wana bomoni ya barin c'est $1,500 pour na ko soigner mutu moko. Mais traitement na $1,500. Awa eza kaka gratuit. Donc oye kaka batali batini ba soigner yo. Les attaques à Koloba, oh non, nani, pesa nanu mbongo autant ya nini. Awa, loko nyonso c'est gratuit. Futakate. Wana soda na ye mwasi na ye bana donc ofele. Oui, ofele. Bo liboso za la ndenge ni. Liboso pe ezaka ofele. Mais ofele na ba service ni. Na ba service ezaki muke. Ba service ya muke. Tout ça na ba service oyo tozaki nango awa, to banda ko transférer ba côté mususu na ngaliema, bien ba kena kankokolo. Kuna ba obligé ba futa. Maintenant yo ki pe awa olakisi biso lobi même chef de l'état na famille na ye ba kokende lisusu potote mokonzi alobi souci nezaki à se faire soigner awa. Même konza mboka pe ba retraiter ka. Mokonzi mboka ba ko traiter sur place awa. Ba biloko tout ezali awa. Ba place na ye makambo nyonso tout ez awa. Ye na famille na ye ba ko traiter na hôpital. Mais tout ça un problème pe ya lotili qui courant ceux qui ndenge déranger ba matériel nyonso esengaka électricité à makasi. Solution ni bozo awa. Non, solution tozoaki yango déjà parce que toza na cabine électrique il y a 1000 kVA, il y a kaka pour l'hôpital. Oui. À part ça, bah prévoir qu'il pour la coupure il y a courant. Toza na 3 groupes électrogènes. 2 à 500 kVA, ils sont industriels. Oui. Donc moko kaka et ko alimenter kamobimba oy. Toza nango eza wana eza automatique. C'est-à-dire ceux qui kaka courant et qui pan, yango est déclenché. OK. Bandi ko ça. À part ça, toza na ba ondulaire. Ils ont 4 sont des batteries ni ba jack ondulaire au cas où courant est qui directement il y a ondulaire appelé ici déjà ba appareil non sous. Donc mais problème problème sur pesa ya mai ceux qui courant déjà va trouver solution na ba générateur to moni wana mais ba service nyonso toza na sterne wana bozomona kuna ekolo. Oui. Ils ont la capacité à 35 mètres cubes. Et toza na C awa na C oyo bozomona wana eza puits munene. Eza na C wana eza na 70 mètres cubes ya mai. C'est-à-dire tokozala na 105 mètres cubes ya mai oyo hôpital ko sala même une semaine sur mai ezate ezaka ravitailler na mai. Bon soldat oyo abeli azala ndako na ye moya se déplacer comme awa ezate. Boko louer 207 pour boya na ye. Non. Je crois bomana ki ambulance ya sika eza wana. Toza na ambulance ya kala ezali. Mais il y a sika wana et bandi nano musala te. Eza ya sika za ba ambulance médicalisée. Donc ils biloko nyonso na kati, eza na ba oxygène na kati, eza na ba mbeto na kati, on peut soigner, ba ko soigner malade na kati kuna biloko nyonso ezali, c'était déjà présent. Bon bana mususu balobaka ba prématuré, moi problème mingi ezalaka na ba hôpitaux parce que moyen ko en charge ezate awa pe ezali. Awa bomona ki tango to na maternité. Tout ça dans ma couveuse, il y a sika, il y a kalaté, il y a ba couveuse à dernier cri, au petit mois na contrôler na musika, pour quoi matin na penete, tout ça na yango ebele, ba couveuse ezali, biloko tout ezali pour na
Mais tout le monde peut bas niveau, ils ont presque des niveaux malades, ceux qui vont bolongo na sibo mati likolo. A aucun escalier. A aucun escalier malade c'est prévu to tiaki ba ascenseur. To za ba ascenseur ya munene ya munene okokota mbeto ya malade na malade ya kolala to kotisiye bo mati ti na niveau oyo bolingi bokende. Donc ba ascenseur za wana eza prévu. Eza ba ascenseur ya 1500 kg. Donc to okokota ta 20 personnes sans problème bo mati. Ba médecin psycho est-ce que bazana moi salle na bango ya réunion ou bakoyi ko salle la réunion ou to bazana ba salle na bango ya formation est-ce que vous avez tout bien sur ça? Oui toza na amphithéâtre eza awa pona na conférence pona ba conférence pona ba vidéo en ligne bakoyi ko sala ke munganga azana Amérique bango baza awa ba koti wana na conférence bazo solola bazo koyeba ba mayele ndenge nini ko sala. Maintenant, tout ça dans la salle de réunion, salle de réunion VIP. Bon, on a un bloc 2B. Tout ça dans la salle où il y a 20 places, plus 2 et il y a mon président qui va tenir réunion. Il y a Mouné Makasi et puis il y a un messa moko au tali messa le oui vraiment ça c'est une salle de réunion. Bon, on place automoni donc étranger wana. Il y a poso pembe azali ko sala matériel ya munene appareil munene wana za pona nini nde IREM wana babenga ngo IREM importance na wezani importance na ye eza ko tala o nyonso eza lokola nani musuni tout ce qui est musuni ce que ça na problème peut-être ça na problème ya makila ezo tambola sous bien na nini na ba misisa ou bien uzana kayu moko ezo tambola yo na nini na kati ya misisa ye amoni yango uzana problème ya ba tendon ya ba nini tout ce qui est musuni donc appareil wana bon ceux qui ba corps médicaux misala basala kawana air moko bazana mwata na bango ya pause bakokende na maleo libana non c'est déjà prévu donc tout ça na cafétéria eza awa ya munene na biandri ezali cafétéria wana jusqu'à midi biloko akolia ezali comme d'habitude toliaka déjà c'est biso biloko na biso ezaka chaque jour toliaka donc to banda kolia kuna à midi pendant la pause toke ba infirmier ba médecin bali wana bien assis c'est déjà prévu. Bon ceux qui moto à côté na hôpital là bo bundani na ye ekokite nzamba zio molimo na ye bo kinokotia na morgue wapi te biso za na morgue sur place toza na morgue sur place awa toza na morgue wana eza na capacité ya 40 corps na ba chambre frigorifique et médecin légiste à cause de la wana tout ce qui est autopsie makambo nini ça la makaka sur place awa na kati ya morgue biloko nyonso embaumement nini tout ça awa kaka ezate ke moto ce qui nzambe asali ke azuye akokende na morgue ya libanda te ezaka sur place awa akotisi na morgue ya biso bongo mopaya oyo bango bakundaka bango te batumbaka bango na incinération nayebi te tokozwa bakoni wapi ate biso toza na ba incinérateur électrique toza na yango awa ba incinérateur électrique musala nango nde kotumba wana bokozwa peut-être moto bakati lokolo toza na soda na biso moko awa tokati bakati lokolo avant-hier awa ba lokolo wana bokende kobwaka yango te eza biloko batumbaka mpona ko éviter la contamination ba nini alors toza na incinérateur électrique na incinérateur manuel incinérateur électrique ekoko tumba mutu mobimba boko kozwa même mutu mobimba ba indien banani boko tiswa na tumbi misi ba moi nani ba cendre muke qui nango c'était déjà prévu. Alors na personnel boko ko engagé combien de personnes awa mobimba na kati hôpital là normalement est-ce que vous avez une idée normalement oui hôpital na niveau ekomi il faut na 300 personnels liboso ezalaki kozalaki combien na bazalaki na centre awa bon biso ezalaki centre ezalaki na médecin moko médecin moko kaka mibale kaka ezalaki wana na quelques infirmiers parce que ezalaki centre ezalaki kaka ndako wana na monalekisi binoko na bato ko réhabilité mais le 300 personnels normalement il faut na 300 personnels médicaux donc ça c'est juste pour du côté médecine mais il faut encore 100 personnes pour la maintenance. Donc 400 personnes. Au barozwa misala kaka awa. La kanchachi. Maintenance parce que au moni ndenge tout ça au moni bazana ba kombo. Tongo il faut ba kombo là, il faut ba arroser ba
nini il faut basale nyonso wana il faut qu'on nettoie yango chaque jour. Il faut que tu aies la toilette, il faut qu'on nettoie yango. Donc c'est chaque jour batoko ko sala musala. Donc tozui kaka bato oyo ba corps médical ko sala 300 mais 100 aussi ko sala wana parce que on a besoin de personnel, il y a tout travaux, tout ça a besoin chauffeur, tout a besoin bato ebele. C'est-à-dire que l'hôpital ko sala ko créer emploi ya munene pour bato. Merci beaucoup. Bino mo boto landa donc nakanisi oyo ata olingi Félix Antoine Tshisekedi te atolinga UDPS te mais oyo musala oyo ezali vraiment komona na miso ya mutunyo surtout ata vraiment ozali na ebité aveugle na ebité vraiment ezali komona na bino mo bo kapé explication ya mboso parce que makambo loba mingi mboso akangi motema mboso boyebi abanda musala depuis Mobutu azalaki ayebi ba makambo nyonso surtout ezali kosalama bino moko bolanda mboso ndenga expliquer na makambo oyo oyo ezali kosalama na mboka na biso na Félix Antoine Tshisekedi. Et tout ce que les gens sont en train de raconter contre le chef de l'État, c'est du mensonge. Je viens du camp Luka. Tshisekedi ne fait rien. Il y a des réalisations, mais ce n'est pas le moment des bilans. On fera les bilans. Si vous dites Tshisekedi n'a rien fait, moi, je suis avec Tshisekedi, donc moi non plus, je n'ai rien fait. Ça, nous, on ne peut pas accepter. Nous faisons tout pour que le calme règne dans le pays. Et ça, c'est sur instruction du président Tshisekedi. Les travaux sont en train de se réaliser dans le pays. Mais comme lui n'aime pas faire la propagande, mais le moment viendra, on va montrer les images, les réalisations. Moi, je suis avec le président Tshisekedi. Vous, les miens, je vous demande, comme d'habitude, de soutenir le président Tshisekedi. Il y a des gens qui ont fait pire dans ce pays. Le moment viendra, on les dira. Les groupes armés qui les a laissés. Le mixage des Congolais et des étrangers dans l'armée. Tshisekedi Mutasali yango, akuti yango. Mais avec Dieu et l'accompagnement des hommes de Dieu que vous êtes, le Congo gagnera. Soutenons le chef de l'État, donnons-lui un second mandat. Nous connaissons son père, nous connaissons sa mère. Il y a encore des doutes sur ça? Non. C'est clair. Il va réussir et donnons-lui un second mandat. Nous viendrons à la Tchango. Comme nous sommes allés à Lukunga, au camp Lukae, à Malou et Kalaba. On est en train de réaliser des travaux. On sera là. Soutenez le chef de l'État, soutenez les institutions. Prions pour la paix à l'Est et pour la victoire également contre les forces du mal. Ce qui ne marche pas, nous allons corriger. Ce qui ne marche pas. Mais nous voulons que les Congolais, n'importe où vous êtes, que vous puissiez vivre en frères et en sœurs. Pas de division entre nous. Nous sommes Congolais. Donc bino moko bolandi makamususu ekoki kozala kutu ya kobomba malisusu te. Donc yangwana tozali kosenga un pays oyo ya mbongo ya Kanambe etikala kaka ndenge wana. D'ailleurs kuye azaku na tina ya bambongo wana te, azana batina ya bambongo wana te. Alela na yendenga koki kolela mais un pays wana etikala kaka ndenge wana mbongo wana ba utiliser kango na makamususu. Donc to marqué pause na biso publicitaire donc toko la kisabino pe na kati ya ba partenaire na biso toko la kisabino pe que le 19 août oyo tozali na fête ya ba mongo ba organiser fête oyo ezali bango to ba organiser mais ba sengi pe na ba ekolo mususu ba yapo ba ya kotala ndenge nini ba mongo ba vivaka puis na kati pe ya ba partenaire na biso oyo bokomona tozali na fondation Alidor Massamba oyo ye penza pona ko aider président de la République na musala oyo a zali kosala sans oublier ba partenaire na biso nyo surtout bo mesana na bango. Donc restez connectés sur Clébo Original, on revient tout de suite. Vendredi 19 août 2022, de 20h à l'aube, venez vivre la fête Yaba Mongo. Boya kotala lolenge na biso.
à la salle Espace Mosaïque, au numéro 11 rue Maximilien Robespierre, 93 130, Noisy-le-Sec. Le Sako à tout le monde. Production Adi Londolé. Sonorisation et ambiance, DJ Patron Alain Milandou. Maître de cérémonie, Adi Londolé, le célèbre journaliste Boko Mentu. Mwana Mongo. Faites passer le message. Kabali Solo. Et Bongo Bokolia Nini. Liboke, Ntuka, Mpose, Mpondua Mai Mai, Nape, Nyoso Bolukaka. À ne pas manquer. Adi Londolé Losako. Bokila le Kondo, FAP Kato. Bokili Bolotier. Motema Batina Yakaye. Bokulaka Baba Bankono. Congo, c'est aussi 80 millions de terres arables en majorité non exploitées. Une population estimée à 100 millions d'habitants, majoritairement jeunes. En dépit de toute cette potentialité, notre nation demeure sur des béquilles. Elle mérite une assistance à la hauteur de ses besoins. Une organisation sociale qui soit la solution humanitaire aux problèmes qui touchent le Congo et son peuple. C'est pourquoi nous vous apportons la fondation Alidor Massamba, qui vise à promouvoir le bien-être de la population congolaise à travers des actions sociales et humanitaires. La fondation Alidor Massamba se résume en 5 piliers. 1. Promouvoir la nouvelle citoyenneté et le changement des mentalités pour faire du Congolais le premier investisseur et protecteur de son pays. 2. Réhabiliter, moderniser des écoles et construire des centres de formation technique en vue de promouvoir l'éducation pour tous, en particulier pour la jeunesse. 3. Réhabiliter, moderniser et équiper les centres hospitaliers pour l'amélioration des conditions sanitaires des Congolais. 4. Promouvoir l'autonomisation de la femme congolaise par la formation et l'accompagnement à l'entrepreneuriat dans l'agro-pastoral, la coupe et couture et d'autres domaines techniques. 5. Promouvoir l'épanouissement de la jeunesse par la création des centres de formation sportive, l'encadrement et promotion des talents. Le développement du Congo n'est pas l'affaire d'un seul homme. Nous n'avons que le Congo pour nous défendre et le Congo n'a que nous pour le défendre. Il ne tient qu'à nous d'offrir à nos enfants un monde meilleur. Il n'y a pas de fatalité. Laissons derrière nous le doute et le désespoir. Mes chers amis, ensemble, avec le courage, la détermination et la foi, travaillons pour le progrès du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils ont plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça. Ya Banamboka. Bozwa abonnement nango, okozwa ngo ya ne mobimba, okozwa ngo pe par mois, au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te, ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Donc, Binomongo Boito Landa, donc, partenaire Nabiso Bomesana Kolanda, donc, et puis rendez-vous, Bobo Sanate le 19 Ezali, na ba mongo, ba kolaksa biso, lo lenge kani ba vivaka, lo lenge kani ba liaka. Et puis, tozali kobeta sete, mbongo oyo ya ba mpeye, etika la kaka ndengwana. Donc, etika la kaka ndengwana kutu bansenya na banani yeta ngazalaki, na pouvoir batu oyo ba esengele ba zwa ba mbongo ba bande ko zwate. Bon, ye azana besoin mbongo anate kanambe, etika la kaka ndeng tozali komona. Et puis, so, boyebi ke oni siko Nations Unies reconnaître que
Rwanda mutu etakaka biso na sima M23 donc dengizeya donc ba reconnaître donc vraiment il faut ba sanction sikoyo ezwama parce que liboso ezalaki bazali kosala yango na ndenge ya kobombana bandimaka te sikoyo donc Nations Unies endimi ke Rwanda mutu ataka biso tango endimi ezali grâce ya diplomatie au président de la République azali komema po na mboka na biso neti bandimi tozali pe kozela ba sanction et salama. Et puis tozali koleksa bino ke makambo oyo to ko monaka yango jamais nakati ya mboka na biso to kolinga te na période ya Fachi Béton ezali mingi na Fachi Béton to yebsaka bino ke ezali mingi pona social ya mboka na biso mais botala CNPP to yebaki on bandakala ti tozaba na mike soki mutu azui mutu eningani diboma babandoko meme na CNPP mais botala ba condition bazali ko vivre kuna bato ba mei bango même na ebité soki l'état zo boulé ke mutali boma aoka miante mutali boma za na besoin ko liate donc vraiment bino moko bolanda makambo zali koleka na CNPP bazali na musala ebele ya kosala mais situation na bango eza vraiment situation moko ekoki kosala mate na période oyo ya président de la République Fachi Béton. Na Afrique centrale ezali centre semoko esika bazwaka en charge bato ya maboma to pe bato nyonso bazalaka bamoleka bazalaka bato mitu edoka centre yango ezalaka bongo centre de neuropsychopathologique na mukuse CNPP yango kelbule esali investigation koyeba ndenge nini CNPP efonctionnaka kamera ya kelbule ekoti botala bino moko kaka na entrée mutafongoli porte chambota veut dire sotalie na elateli na elobeli na forme obika oyo mwelekar toleki tokoti na kati tokuti misusu bavana mabele misu balali o pavio bana basi bongo tangu tokoti na pavio bana mibali kuna kututika na yo tala ndeti ndeko oyo bien bifunda bino moko boyebi mutu soka doki mutu alingaka ko mautambo na bifunda minene bango bayebi soki bazwaka ngo wapi mususu oyo atelemi tout droit debout libaya okanisa baobeta hymne national rien kaka na kotala ezolakisa oke bazana ba problème batu oyo bomoni na kata CNPP pour la plupart bandeko na bango nde bayaka otika bango awe wo koyaka bayaka na bango baenregistre bapesaka baadresse ya lukuta na banimero ya telefone ya lukuta soki batiki bango ka wana tangu CNPP koluka eluka bafamille na bango ecompose nimero oyo apene leli tendeden soki insiste numéro de famille wana pour la deuxième fois oyo apene lobby l'appareil de votre famille est soit éteint soit hors de périmètre cellulaire veut dire basundoli ndeko o na CNPP bango tout la musi ya zaza ya kokamo ezali ke batu misusu pe bazali awa depuis 2012 ezalaka na période de francophonie nde l'état ya RDC etambolaka na Kinshasa kundoli bato maboma nyonso na babalabala na ba Carrefour na ba rond-point baya na bango na CNPP basundola bango l'état beti tout la mwisi ya zaza ata lomeya apesi na ba responsable ya CNPPT bino moko ba imaginer na bakisi ba chambota o bazwaka esengaka fufu ebele ndeti jeune oyo yoka ye moko papa chambota olia kombe de boula fufu efata dibule olobi efata dibule na ye moko deja aliaka dibula fufu bongo sangisa sommation ya batu nyonso o bazali olesa bango kombe de saki uta wapi CNPP baleli yo communication na bango tosali plus d'une année tozwaka so eloko moko te de la part ya l'état tozali obligé tolesaka bango tosongaka bango kosomba bakisi na bango na barecette ya biso moko ezopese biso makasi tosuki wana te kokamwa tokoti esika bandeko na biso balalaka botala bino moko kote mususu tokuti ba museza kote mususu bambeto ezanga ba mus tokoti na chambre oyo ema ta ba forme ba chambre awa tala pena tala musu wana ya chumbi awa muto kolala kaka panzi atiki makolo nyonso na se ya karo na malili oyo côté yemba installation hygiénique me botala bino moko ba toilette bouchée mentudi bongo ba mituka o ambulance o mituka songolo pakala nyonso etikala nango babimpanda vedi be pava mpamba kokamwa bakonzi ya mboka papa ministre ya santé Jean-Jacques Mbungani tala situation ya CNPP po depuis batonga yango na 1953
ti lelo ata réhabilitation moko esalema te bacouleur oyo nyonso boomona eza nde baong nde batya leta ya ndenge nini towana bango kokamwa CNPP sikoyo moto aliboma soki aki nzala boyebi nde esalaka kiadiki beni Pilo Morboto Landa, donc les ala qui vraiment na tenaki na legisango parce que CNPP et que kotikala na ba niveau oyote ndenge président de la République azali ko réhabiliter azali ko tonga bopito batala pe situation oyo ya CNPP yango na tenaki vraiment na lekisa yango na kati ya émission ya 5 minutes pour bakonji balanda. Donc tozali ko beta CT mbongo oyo kanambe payé atikala ka payé ya libela. Donc azana tina mbongo anate kanamba azana mbongo na ye bakosaka mbongo kuna na kingakati na babiloko basali kuna kutu ba taxe l'État bafutaka te donc etika la kaka ndenge wana donc azali kutu na makambo oyo kutu ya kolobela biso te ya kolela te mbongo oyo baofuta kanambe batya yango na masolo mususu po na mboka na biso ekende liboso. Donc tokomi na suka ya émission na biso ya lelo na lingai na beta CT po na koyebisa bakonzike donc vraiment mbongo oya kanambe etikala ndenge wana azaka impayé ti libela donc azakutu na makambo koloba te tozali na ba priorité mususu na minute oyo priorité mbongo kanambe donc ezali na tina moko te donc vraiment tozali po na kotonga mboka mbongo wana ba affecta ngo donc ba ventiler ngo na makambo oyo eko sengake mboka na biso ekende liboso. Donc, Tokobi Nasuka ya émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc, boyebika ke ba remerciement ya base tokoyi kotika yango te to bandara toujours l'honorable Jean Moutala na Londres azali en ce moment na Kisasa na vacances na mboka bakoko na ye donc honorable Jean Moutala merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati ya Londres kuna po na kopesa mbote toujours na donc la beauté naturelle Maria la beauté naturelle merci na nyo surtout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Londres tozali kopesa Jano Matundu merci na nyo surtout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati Espagne po na kopesa vrai chéri Beloti Mavungu merci na nyo surtout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei awa na kati ya Belgique na lola po na kopesa Poutou de Yalola, petite sœur propre, Poutou de Yalola. Merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Gali Toutikali toujours na Katia Belgique pour na repesa Dekos Moukoko, monsieur le bon dimanche. Dekos Moukoko, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Gali Torobo Sanate Serge Palmi. Merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Gali Tozongi. Awa na Katia Paris pour na repesa Jean-Marie Chibangu. Merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na katia Hollande pour na repesa mbote na François Mutombo merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokopesa pe mbote na Papi Ololo na katia Montreuil awa na région parisienne na katia France merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Chai Mukenge Chai Balengela mon voisin Babi Kisinga, merci. Nanyo surtout bosala na Katia groupe pour na 5 minutes avec César Ngadi. Jerry Mukuna Torobo Sanate. Jerry Mukuna, merci. Nanyo surtout osala na Katia groupe Torobo Sanate. Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, très propre Fifi Filofaria. Merci. Nanyo surtout osala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc Torosugi Sandeng Boyebi Tosugi sera toujours na Doko Tolo na biso Jean-Paul Djamba. Merci na ba conseil surtout osala rapport na ko aider peuple congolais na émission na yo Parlons Santé Jean-Paul Djamba. Merci na surtout continuer kakaboye kolembate pour na peuple na yo. Donc c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Savate Kanambe Akozwa Masolo Nambunchu Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit et une justice indépendante.
Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au salaire, au salaire, c'est vrai, tout en yo du ventre.